Sunganga na songa na serkeite. Sango de chapa si ba panzi. Sina kufi. Mais ça là yo na yake etumba ya yo na Satan. Vraiment Satan lunga. Bato ba publier qui bazwa raison. Nzambe bikisanga. Nzambe salake. Nazali pas de passe. Maman Denise Salingami, koyo kisa Maman Denise sonite. Ya dimanche tout mona ka boza ko poster ba photo belé na Chaka Congo. Dans la moni pe a o tiko ta Congo Chaka Congo. A tant que tout mona ki ozala ki vraiment chaque fois na Chaka Congo. De habiter boweli nini na Chaka Congo. Parce que bando bandi ko te Congo Chaka Congo te. Banazo Sabino Grace yangoyo omona banda ofanda mingi libanda tellement étouffement nini omona lali nanga na kiti soka ye na jeep na ye a parquer asalo ndire muto alali nzoka zozwa mga image azotinda lobitala botala ndenga alali nzala donc asawa bazo souffrir na famille na nini omona bato bazo bengaye musi vraiment pesa numéro soki osoki mutu asengi numéro nanga abeni tala ndenga pandi atambola lisusu tana numéro nanga donc Chaka Congo à part ya des fao alembongo ebele na mukongo nanga soko mona tangi kombo na yete na lobi ngwawa akolanda be mission oyo c'est un voleur artiste en danger na ye ya kimuyibi abebisaka réputation na biso. Nazo senga mama na sengi ndaku te na sengi mutuka te bato bele bazo ndima te ke na kombe bien na lingaki na bunda nene edingo na sengi osepelisa peuple congolais bengelanga Golbert epatikala kaka na prise moko ya libumu donc yen mosi yeyo akufite mamunu mume puise mamunu mume puise mamunu mume beluke mutile mulale balazana mope eske mutomana de kujaluke Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavuli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
C'est à l'occasion, il y a une conférence de presse que je prends parole pour introduire. Président Mathieu, volume. Au nom de la corporation, au nom de l'association, l'ANTPC, qui est l'association nationale des théâtres populaires et de cinéma, qui est bel et bien représentée par son président, le président Massoumou, au nom de notre point focal, le conseiller, le président Elombe, notre point focal par rapport à la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeo, le président Elombe qui est là, au nom du vice-président et du président Massassi, Maman Nabiso Nyonsoawa, des artistes comédiens Nyonso. Nous disons ceci. Nous savons bel et bien qu'il y a un temps, l'artiste comédien Yann Dimos était malade, qui nécessitait l'évacuation du Banda Yamboka. Après Kokendenaye, après les soins médicaux, Lelo Azongel Biso, Tina Oyo, la corporation a jugé bon de tenir cette conférence de presse. Sans plus tarder, je cède la parole au président Elombe, Maître Faustin Soukari, qui est le conseiller de l'association et le point focal de tous les artistes et comédiens au niveau de la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeo. Est-ce qu'il faut quand même applaudir au moins pour ce retour? Merci Seigneur. Nous sommes aussi, je ne sais pas si le président de voir, est-ce que c'est une prière qui va commencer ou comment le président de cède la parole. Bien, merci, monsieur le secrétaire général de l'ANTPC. Nous ferons un effort de nous exprimer dans les deux langues, lingala et français. Pambaté, Autosalaka, c'est pour la grande consommation. À Tunis, on a la prière, mais nous allons acclamer notre Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un témoignage. Lui-même va parler pour vous dire qu'au-delà des moyens qui ont été disponibilisés pour ses soins, pour sa guérison, la main de Dieu a été sur lui. Parce que même certaines circonstances qui, au départ, ont fait pleurer les gens, à rater visa, salibouiller, comme on dit, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons acclamer pour ces dieux-là, les créateurs des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés tous. Nous allons acclamer pour dire merci au Seigneur. Merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous sommes en 2021, en décembre, nous répondions à vos questions, des questions venant de vous, de la presse. Vos questions qui sont des préoccupations de la population que vous côtoyez chaque jour. C'était par rapport à l'état de santé de l'artiste, j'allais dire vertébré, mais sinon on risque de me taxer d'avoir copié un qualificatif qui existe déjà. Un grand artiste, Noël Mungenzi, Kanga Edi Yanimos. Otuna ki akei, akeite, akufi, azana bomoi, te ake Japon, ake Kimbilangundu, ake Masmanimba. Yanimosi est là aujourd'hui en face de vous. Parce que soigner dans les meilleures conditions, soigner dans l'un des meilleurs centres hospitaliers du monde, Yemoko Akoluba Baditaï. Des soins qui ont coûté énormément de l'argent. Et tout cela, aujourd'hui nous nous réunissons pour exprimer notre gratitude. Nous, les artistes comédiens, réunis au sein de l'ANTPC, dirigé par le doyen, le sage, Massoum de Blendé et Alakayala. Cette association qui regroupe tous les comédiens. Déjà, en commençant par les sénateurs de la comédie congolaise, donc Sage, Oyo,
dans la chambre haute, la biso, la comédien. Tous ensemble, Lelo, pour Toloba, merci. Autant Sabino que nous devons avoir Kindeki, na espoir moqué, tant pas qu'il y ait un sangotambo, le gazas, nous avons moïté, nous avons sali grâce, à Zuisouan et Sengeli, Lelo a zongi très fort, en vie, en très bonne santé. Tout cela n'a pas été facile. Et tout cela a nécessité des efforts et principalement l'intervention d'une personne qui est à la fois personne morale et physique. Nous citons Maman Denise Niakero Tshisekedi, Otorobé Teramaboko Makasina. À travers la fondation, Maman Denise, qui est la présidente de la fondation qui porte son nom, a tiré moyen pour que Yann Mossi Azoua Bassoin Sengui. Elle était prête à l'envoyer dans n'importe quel centre hospitalier du monde. Parce que l'opinion le sait, depuis l'année passée, la deuxième année, les artistes comédiens bénéficient d'une grâce, je dirais présidentielle, de la part de la Maman Denise, en nous accordant ce contrat, cette assurance des soins de santé. Bah, comédien, je dirais Nyos. En dehors, il y a quelques-uns, Oyo, dans le ciseau Salima, Bazala qui est disponible l'été, Bazala va tourner, mais nous continuons à mener le plaidoyer pour que la distinguée première dame, Maman Denise, a Yambali Soussou, Oyo, Nan Bakoti na barge il y a assurance médicale et connaissant sa grandeur de cœur, connaissant son esprit, comme des nyonso. Il y a bani na kishasa, torutambola partout, ba okota na lisungi wana, toluba, il y a papa Tshisekedi parce que la femme ne peut rien si son mari ne lui autorise pas. Alors, partant de cette assurance, nous aurons un traitement pour la dissonance. Et Yangope et n'importe quel point du monde, des pays comédiens à cause de l'Isungi, parce que pour la petite histoire, c'est Tangoye Matanga Mindondo qu'il s'est dit, tout le monde a besoin de famille par manque et de soins appropriés. Et puis, il y a des pour Namboka, artistes, les belés, nous allons à Poto, puis nous allons accompagner la fille de la photo. Que bon mon artiste comédien à Zoleka Kosenga poisson baki c'est peut-être pour la malaria pour la nini, ça n'honore pas le pays, ça n'honore pas le Congolais. Et désormais moi je m'investis pour que Congolais artistes comédiens congolais aient soin dignement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous ne cesserons jamais de la remercier par rapport il y a grandes œuvres oiseaux sala Nava Congolais et spécialement Nabiso artistes comédiens. Nous ne pourrons pas ne pas stigmatiser quand même un apport non moins important qui est arrivé à un moment particulier. Il y a Bassoin, il y a Nimos. C'est la Fondation Nathan qui est intervenue. À un moment particulier, il y a un traitement naïf. Parce que Tango a mené visa l'ambassade d'Afrique du Sud. Moralement, l'artiste avait encore perdu de ses énergies, il était tombé dans le désespoir. Alors, ceux qui nous ont à moral, les pays malades et maquillés sous. Et pendant qu'on réfléchissait entre la fondation et l'assurance, la société d'assurance médicale Activa, comme Baboy en Afrique du Sud, plan B à Kende Maroc, toi Kende Dubaï, toi Kende Inde, pendant ce temps, Santé Moutezo Bébaï Sousso. Et la fondation Nathan est intervenue à ce moment. Et aussi, il faut dire, étant déjà l'hôpital Nabiso Lobi, il faut Bima. Et Kenzela Bima, Bakangi Yango, malade, Azasumakas, Tazon, on a même hôpital, on est Balbaki Abibé. Donc il faut trouver un autre centre européen, ça y est, déjà soulagement sur le plan moral. Bon, on a Balbaki Nakende, on a Kenamte Nakotiawa, Nakobika. Donc c'est le travail que la fondation Nathan a fait pour. En ce moment-là, quand l'ambulance est arrivée, parce que à Kenda, Afrique du Sud, l'ambulance, un avion médicalisé. Un avion médicalisé. Donc tout ça, pris en charge par Maman Denise. Alors, il est là. Toutes les questions, voyez, comment s'est passé son traitement? Comment s'est passé son séjour là-bas? Il est là, il va répondre. Mais, messieurs de la presse, je sais qu'il y a aussi Nabino,
bokotaka na mozindo makambo mosusu oyo s'écartaka parfois na oyo toyeli awa. Évitez-nous les questions tendancieuses. Évitez-nous la polémique. Faisons de sorte que ce soit la culture congolaise qui gagne, que le Congo qui gagne. Nous allons terminer cette page de remerciements. Et déjà, nous n'allons pas passer à terminer notre mot sans remercier le maître du séant. Le cadre qui nous reçoit ce matin, c'est le cadre Kratos, qui est un cadre d'un grand homme culturel de ce pays, M. Jeannot Binal. C'est lui qui nous reçoit aujourd'hui ici. La grande salle de Maboko. Nous allons aussi épingler deux personnalités qui ne sont pas moindres. Nous citons Madame Ide Bopilo, qui est une banquière, une des grandes banquières du pays et d'Afrique, pour qui nous avons beaucoup de reconnaissance pour son implication dans certaines des activités, et l'honorable Ogi Kalonji, c'est lui qui est chargé de, qu'on appelle communément M. Terre Jaune, Chile Gelo, voilà, un député pas comme les autres, de grand cœur et très présent sur le terrain pour la cause des Congolais, auquel Congolais que nous sommes. Merci, messieurs de la presse. Nous allons maintenant laisser l'homme du jour, le miraculeux, l'homme qui a reçu des dieux la puissance pour aujourd'hui. Ateyabiso Toyokaye, il s'appelle Noélia Nimosi. Merci, président Lopé. Merci, Baningananga. Merci, président Massoum. Merci, Ngarba. Merci, Tata Mwasiabara. Tata Mwasiabara. Cartouche côté yoto. Batsala invité à Souka. Petit Bongo ça m'a donné un papa, bana petit. Tellement na bando sola mingi na anglais. Na mona ka petit na anglais na yete. Ngabo yongelo. Vraiment merci. Merci baninga nanga ya presse. Na moni lelo yo. Mosala tosalaka. Tozwaka wona parce que tout le monde a le président a la conférence de presse au monde soit ministre, député, soit mais les vous voyez bon artiste, c'est que vous considérez la mission. Merci. Nako banda kota maladi donc l'essentiel. Justement, il y a solo nazalaki maladi. Nazalaki maladi. Kaka na lisungi ya maman Denise, première dame. Ou asalaki ke tozwa bakara. Yango nasali presque une année na HIJ. Bambongo ba dépense bandaki awa na HIJ. Na HIJ wana l'histoire er maman chaque fois nazala na salle déjà 30 jours kuna. Même ba témoin baza er maman chaque fois il m'a dit que maman chaque moto balobi non bien du mot si moto azala hospitalisé awa deni bozo cause la maman chaque même elle va donc maman chaque fois il fallait pour démentir ngakuter nazala ipuna tellement nazo yoka ba collègue na biso mutusu nde bazo critiquer HIJ na bai nga kokende na nga yango seke na kozwa tonga ta ya mayawa po ndenge bazo critiquer nazalaki omona azosola na badokter abino bolanda wana te liwa eza ya biso nyonso eza erreur te peut-être nini eya koleka
tout justement HIJ et Pesainga le non malade aux anango aux un problème à cœur en tout cas à niveau na biso nous a limité donc au caté ça le rapport médical qui de l'étranger va déterminer qui pays on a tout ni docteur ngabe a pays ni va soigner un problème en moté c'est d'abord Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, Napoto, France. Justement, elle va appeler ça qui rapport médical. Na kepe na fondation. Là, il y a un problème en tout cas na HG. Vraiment, le lobby, il faut évacuer. Récemment, dans un mois, dans l'Afrique du Sud, mon grand frère, na tindaki rapport wana pro formé yaki yango ekotaki na nini na fondation esalaki ya 30 000 $. Mon asali bemission mingi nazo critiquer ndenge nini bo abandonner nga pona 30 000 $. Après nazala kuti l'hôpital président elombe aye nasunga na fondation balobi kolela te problème na yo bazo voyager kabi na voyager ndenge nini nazokende goma te masimanimba te passeport te ozoba na voyager ndenge nini abi non voyager Afrique ici on a déjà na Rihanna les photos passeport et na moitié na yo ça va tenir un passeport na sala alifite na ozombo passeport batenga inga bapesa inga mbongo passeport nake na kimisaki après babengi na affaire étrangère bazala yo na yambi biso na madame bakimitela biso passeport presque cela est kaka jour moko passeport pas de marché bandi au moins président Lomba ni kaka non il y a une démonstration qui cela oh lundi à Zokene batoki mepotina na ambassade ndeni mwana mama deja akelu banazokende lendi ya moni yango na bindu yo wapi ona nazokende nazozela koto malade zo pas Afrique du Sud batindi lisusu ni non rapport yaki eza ya kala pape inane fo sikoyo ya sika po toyeba eta nini azali bamitema malamu bazalaka yalinga bado bakomota mama moko yatindaki nga na semka na bandoke lisusu HIJ te batindi nga na semka mais comme rapport oyo ya liboso ezalaki na nini enake na semka semka mpe asaleli nga rapport atika ake napesi na fondation anaidamo na privusi badémarche bazosalema après babengi nga non na ambassade bazosenga présence ya malade ye moko aya na madame aussi ba passeport normalement après 20 jours c'est beaucoup à suite après 20 jours babengi nga batindi message na téléphone nanga bazo bapesi nga enveloppe non ba passeport eza wana ngala même
ata na zamba bapeso liboke baverfiaka nani na kofongola natala eske mizango po deja mpona yebisa bato nafongoli nazwi parce qu'on apesika bato ambassade ngabe bakomi nini nga anglais banda toswana na professeur vraiment ekotaka te batangi balobi non bapimeli visa balobi fo docteur oyo akopere yo asala apesa rapport maladi nini akosoigne et ekozwa combien de temps mbongo combien bakofuta nazwi document nake napesi na chance ake na mondani nga eseli biliaki nga likiako awa bapimeli nga nini visa eske nga na oke lisusu vraiment eta na nga ekoma lisu bien te eye kocoincide dimanche na fai na nga na ndako namonaka moto abengi nga febi tambola oh non yo fandi boye bien te yaka namema yo totambola kote intere tokomi na nzela babengi febi tambola abi non oyebi te nani Shaba aza na ngalema na salle d'urgence comme tokomani na inter abi bon totala nanu Shaba nani toke toparke devant ngalema liboso totuni babe bato bamoninga babe yeni mosi boni sante tiponga nini nazali ala justement ndeko na bino aza wana toza ba 16h aba 16h totie mutuka liboso badokter bazoya tozoto ndenge nini non aza bien nzoka wana bazokosa biso apres bayeya non me bolongola mutuka wa pokende otya kuna liboso nzoka mpo bazwa temps ya kobimisa corps ya Shaba ekende mort eto baluki tomonaka bato bazolenda mwasi na ye koya bazala ye moti bajournaliste bayaki na te esalinga pasi e nazongi dimanche wana atukana azalaki oye siko naye kokanisaka mpe kamona banda maladi kala tomona baninganaka bazofita muveli akei dadi kitambala akei ndondo akei ndi mama chako aye kokende petite nani jana akei galobia koto oyo mpe bato asongisongi bajournaliste kolali te ozokomanga ya kotel akufi kofana ndako mais kuna bapiblie moto azoleka mais yo bapiblie ti omoni lendi wana na ndako atuka madame aremarke nkiri santé eza bien te alobi fo tozonga hôpital alobi tokende ashi obinga alobi no tozonga semka toke ezala na butu en tout cas ba 23h tokoma boye docteur alobi non vraiment eza pasi po to retenir soki olingi olalawa fo kopesa poso ya $5,000 na 23h tozokende basele tobengi mama moko mama fondation Nathan alobi non en tout cas babengi docteur wana alobi non bosoigne ye na ntongo nga na oya kofuta
yalobi docteur soki moyen eza te nazonga na ndako yalobi neta ozali en tout cas tokolâche yo te bon soki olingi ozonga na ndako mais okozonga na ndako te tosala lelo lettre ya transfert okende soit na mama yemo soit na ngalema nayoki ngalema nakangi ngakanisi shaba ngabe atuka ngana ke mobiba seke bazoluka place ba mort zala lubina na dotenga be en tout cas na okende te na ABC kabe okende kabe ashipe toka yuki na uti semka ngamu baba ndoko soigner awa en tout cas eko mo travailler kina mo bazwinga ono yendi mo se détecter ozana covid faut ba isoler oh hey akenanga komi na porte alobi na madame no yo kokota tawa ba garde malade bazalaka te fois kota ye moko tellement tokende nazali na kilote ya simba na varese ya simba lipapa te eloko te bakotisinga na hôpital na butu wana baba meminga nanu nasali scanner butu baexamen pelepele basalisinga pas hospitalisé. Na tungu na grand frère a bengi. Obe ozawa. Kabi nazana semka, ozo sala nini? Kabi no nazo hospitaliser balobi nazana profit. Kabi non, faut voyager lelo. Maman Denise a loué déjà avion au commencé c'est faut kende. Ah, lelo. Nazwi téléphone monde tokota na WhatsApp na yebite na kombwana na koyaki na mona ka stati na ye atie Vierge Marie Jésus apa na côté na mwana pa na ba yoga na moni ba infirmière ni sa paso ya maman Jésus ya ko tikelanga bébé awa bo pesa na bébé na abi bébé ni trouble bandi wana na episoke na hôpital kombi be gabi wapi docteur ngara zo sala nini awa bo pesa nga mwana nga mama Denise sal wa avion na kende nanga ekomi tapage na ba malade bosusu donc na komi indisposé ba na episoke to ba pesa inga pa kala mingi te pa na mona grand frère ayo mais ndenge nini gabi liboso grand frère a passé nga a benginga alors puis oza près de lata déjà avion s'est commis nga lubi oh na lata wapi avion nini nazo la mwana wa jeza yelinga mwana ba bombi mwana abi oh makamu nino solo passé nga mutu moko wana siko nazo mona vertige nazo mona on dirait batu donc bon ngalobi awa ta mutu moko azate bibembe na bibembe zoleka ade qui est grand frère a commis ba une photo kindi tozo kende wa non tozo kende batenga na ambulance nande to koma ki aéroport na kulibate papa aéroport kana reko remarquer na moni ba ni bazo longola ngati ko na ambulance o na mata na avion para kaka forces za quitté bakoti singa pa na koti wana pa batenga ba appareil qui a fait décoller tout pays natala moy madame Bazali alors nini non hier au lieu ça la examen covid soka kezwa na yetonga vaccin moyen kende zate o ba kutu vaccin au lieu batie na loboko batie vaccin na mupende nga tellement na na matina nga ya kola tozo kende nga moko na ba pilote na copilote siko na komi na nzela tema
na komo tcha trouble ti na avion na mona bato na baye na téléphone bazo koma bazo comprendre te naza nani la komelinga. Est-ce qu'on peut te donner quelque chose à boire? La peine à une comélie, mais je vais à l'hôpital. Un malade ne pouvait pas. On va pas la nuit, approcher vous. On va comprendre que mon tangoise à moi. Ok, il est au commis Afrique d'ici presque na 19h. Ambulance et Zwinga na trouble na kat hôpital na tsalaki au moins na gazala yukuna lobi mais papa trouble au salaki pour ba maîtriser nga ba Zwinga na e ba betinga batonga baninga na nga bandeko bazwa mbetu bakanganga loboko bakangi basinga o basinga lokolo tinga donc ko sala ta petit besoin de souffrance moko bazwi batunga bazotyanga na mukungu donc pasi moko na lobi me mpona nini boye natala mutu mpe ya kolelela aza te bazoloba mpe anglais nga nazoyoka eloko moko te o mpe nga nazoloba bazoyoka te. Natungo amona docteur un staff avec toi non monsieur Mungezi vraiment kaka na butu wana babandi examen ya radio ya nini bayetinga na tungo bayetinga bayebi non vraiment na rapport de joie qui n'endenge tout le monde vraiment pour l'excitant en Afrique, l'excitant et na Congo. Tu y éviter tout ça la nuit. Faut te remplacer le biloko nyonso. Olingi to chayo ya nzete ou bien banyama. Natali bango avec yaba nyama ndenge nini ya nzete ndenge nini. Heureusement ezalaki na mama Denise Monduka habité tuki bafayi asalaka kuna alobaka mpe ngala basalo ndenge nga première fois baopere nga motema bozotunanga bakestio wana nga nakoza na problème na bika obokosala osala siko eye kocoïncide musalo tosalaka to néglige yango te toye kokuta na docteur oyo akopere ngai azalaki abanda kolanda basérie tatue mamu abe makanisi vraiment tobanda osepela na basérie na bino. Donc, docteur a aussi communi talibandi. Donc, comment on peut le dire dans papa nangai que makanisa zawa ngam na opérer. Ce qu'on a tali libandi à docteur na tali âge na ye. Na be oh et bon on a na âge. Après ayebisinga lobi non na osala tout na sauver yo. Na coopéré yo mercredi na 7h faut ba même na salle d'eau. Bon et à partir à 4h déjà ba pesa nga ba anesthésie na ke ba kenanga na yeba kité ba opéranga mercredi na 7h. Opération babimisanga na salle d'eau baninga na ngai ozoyoka mardi na 13h presque une semaine soki boyokaki barimer mosusu yen mosa kufaki c'est suite à nini wana
siko nayebi te ntan wana bandinga na nga soki nazalaki wapi. Une semaine batianga mpo avant baopere nga bainitiaki biso coach azoya moto bazoyebisa biso ndenge ko bazosala babi tokosala boye omoni ndenge avant opération tokotya yo nzete moko okangi makasi na mini kolashe yango te soki olashe nzete wana okufi. Donc nabima nakenda nango na salle d'op banda mercredi toujours babimisanga na 13h nde baye kobenda nini nzete wana na badokter bakomobenga le miracle balobi non nga alobi et puis avant nakende heureusement na ndako namonaka mama moko ayaki oh non bazobengo na pasteur na biso na Ngaba Gilles Bumba Dieu de Tikatenda na sala na si na 4 dimanche place penza nga nazalaki na nga mutu à part je vous salue Marie na yebi na nga ko prier te place na gendoko zuwa mwali te ya kuna nde yango esovenga na nini na Afrique du Sud ba opéré biso 8 personnes bache biso na salle biso nyonso. Donc ça on dirait compétition. Ce que vous voyez quand bébé, ce que tu es beau. Au moins on a combat Moutelungwe. Moutoua Koufi. Tous là qui oui, Tito Tikali 2. Tikali 2. Papa. Totika pa. Septième ake na tikalinga moko. Na tikalinga moko. Bazo zela sikoyo ngana kata ngabe nini losala. Ta. Balobi bo zela bakende morde nzela moko. Pa. Babe akala mingi te. Baye bamona imne baloba ya ndi mosaki na ba infirmière ba leli ba regretter o ezalaki soki ebeti pa bazwi dra directement baye ba teo ba sipio ici deux infirmières baye na dra na kati pa baye po bachanga nzamba zomona na tombola lobo ndenge bakache basala kasoki bache tombe na bimisi na che na drapo na kufite na nzambe na ngai na kosoma na serke kobi nzambe na ngai sunganga na songa na serke ite sango deja si bapanzi sina kufi. Mais ça là, il y a Yona Satan. Vraiment Satan longa. Bateau va publier qui. Pas soit raison. Nzambe biki sanga. Nzambe salake. Nathalie me dépasse. Maman Denise Salingami. Koyok sa Maman Denise sonite. Balobaki mingi mpona mama Chiako. Bakoloba nini mpona ngai. Kayaki po aboma ba artiste. Et voilà, vous comprenez pourquoi j'avais dit dans l'évangile, il fallait trouver Tanzam Maboko, qu'il est effectivement le miraculeux. Il est sorti d'une situation où il belé Babika Anamote. Parti d'ici, peut-être que la pathologie était analysée avec certaines limites. Maintenant, on a après des examens plus approfondis avec les matériels des dernières générations. Mon avis qu'en plus, il y a une insuffisance cardiaque. Il fallait soigner poumon, il fallait soigner rein. Tout cela a été fait sur un traitement choc. Voilà, Dieu l'a accompagné. Et
Maman Denise Nyakero, tu sais qu'il y a 1000 moyens. Il y a aussi Azongi Congo, Azongi l'artiste, Tegwa Kester, Omoni Mazato, mon amour. Merci, c'est le président, c'est Kaka. Omoni, soin en tout cas, et puis, fondation, hôpital Bachakinga, hôpital Babandako soigné, président Mobutu. Et la soukende, soin nyonso ya président Mobutu, Babandako soigné. Président Mandela, soit Babandako soigné, malgré à couper la guipé dans l'hôpital. Donc, ça, mais, il y a des limites, il y a mais na vu soin bien donc hôpital à Gère en Afrique du Sud yangoana donc propriété zakuna après ba bimisinga donc na beta kango dada l'hôpital na sala presque 2 jours après ba pesinga chambre privée na sala ga jour moko ba bimisinga ba tawo nyonso na sala ki hôtel Oyo, fondation et donc hôtel Moko, ils ont isolé Castas. Ndeke Kuna, on a récupéré. Et après, lundi, le docteur va passer rendez-vous. Nake va passer rapport. Ngaku tuna bandi te. Na bandi coopérer na docteur ngabe. Wana biki. Bakisanga ta 2 mois te. Soka ye si apesi rapport na fondation. Na mona fondation benginga. Olendi mo si lelo toza lendi. Préparer ozozonga mercredi nga. Ata na zokende intervention na Goma ngo. Kaka boko pousa te over avion ezala kaka. Mercredi na samedi. En tout cas, samedi, vous les annulez, il faut qu'à mercredi. Ce qu'on a dit, j'espère que vous allez garantir que vous allez presque pembe. Nazala ki pembe. Pembe ke na bakisi nga. Akukata c'est son pas pour mais vous allez compliquer. Alors non, vous les commis vendredi. Là le bon, ce qui n'a dit que va quand ça n'a pas d'intérêt. Et bon monaki vendredi billet na yaki et l'équipe bien conseil docteur Bapesinga. Donc on a zonga dans 6 mois on a contrôle on a Afrique. En tout cas eloko yo okangamu on a boyi et comment oh non obeng sanga nanda kuna yo olambi pangolais après comme non yo zo muto régime biloko kolia te non bapekisinga eloko te bapekisinga balobi masanga nde mwandam ngana lobi me nde kosalaka tomonaka basi soki asali opération olobaka après 6 mois va toucher yete. Au lobby pour la il y a notre pays qui est loco. Yango baninga nanga na nyoso eleki. Vraiment, nous avons félicité Maman Denise, première dame. Nous avons félicité Madame Oya Zanango, à Tcheba Moyen, à Ebsibinoke, hospitalisation, opération, écoutez cher, plus de 500 000 $. Wanaka hôpital, ça faut compter. Hôtel Banini, écoutez cher. Dans l'avion, tout le monde a eu avion, oh, bah ministre, bah délégué dans l'avion, bah PDG, mais bah avion pour Nangaï. Vraiment merci na maman Denise,
la fondation, na remercier le gouvernement. Et puis, président Fatih Beton. Pour ce que bali moitié à ma paix, ou à l'ingarabatou te, jamais va bénéficier na bola mounaye. Grâce à Naye, à Pona moitié à malam, les lobes moni ngayo, nazalaki bembe, ngayo na zongi. Vraiment, merci na peuple congolais, nyonso. Pour babandoko benga ya Canada, ya Allemagne, nini. Pour na ba prière, même na kati ya Kinawa. Bino tout, vraiment ba tout. Oyo ba tiaki ata signe au nom du Père Ponanga. Merci, merci, merci. Comment na Monique Olingo Ezali. Photos à la Kaboye. Na remercier association. Association Nabiso, président ma Soumante. Et puis président Elombe Atalimi. Soka zala na fondation te. Na ebite belanga na zate. Abundelinga pona kende. Na kopombe la binote. Na depuis hier bazo sala ba démarche ba président Masouba. Président Elombe bazo ke na fondation. Biso to banda ko boudé. Biso kiria ba poudre de chasse, bambalo sombo, to vimba naki. To solo ba batu wana bazo ke no liambo bango moko. Soki nini tala babenga ka biso te. Mais on qui va donc préparer bo lamu na biso. Tala lelo e soki basala kangote belanga naza na vite, be lelo naza kombo ya musibena na koma pauvre. Na ebite kuna na métropole avenue ni balinga bachanga. Soki pembeni emene, soki pembeni na table. Ngayo pembeni ya mama alinga. Vraiment merci, 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 merci. La presse, merci. Et là qu'on a nous avons senga. Avant de voyager, à salaki permission belé. Au moni état na salaki nango, salaki état. Lobele banda ko bima. Na banda ko chrétien. Mutu nyusu kamona kike. Na toshaki et salaki est passé. Na sengi bolisi. Vraiment na sengi bolisi na batunyusu. Même on va nous publier chaque fois que na kufi na sengi bolisi. Et puis na limbisi bango. Et ça makambo yaka. Et puis na moni niveau na zana opo bako publier n'importe qui te. Tout le monde a battu belé ba ya ba leka ba petit baza. Est-ce que bazo publier bango? Et na ko sana te pona nga et loko wana na sala ya mobo président ya la sala kyango. Na mona ka mona matanga de fao. Aleki wana batunie moyo ko sala na don azande ko nga ya Congo central. Bande ko bandu nyonso. Vraiment. Merci, merci. Pas na ben me futuka. Mais pas dit là, oh après que c'était, ni que quoi de dire que non. Mukele. Grâce à maman Denise, Mouno Ndiaye Mukele. Belanda ba conflit ya batu na betu ve oh non, ba ina que ça la bidia. Tala. Mboge vanda camarade à moi na chasseur. Kana avant tata kwenda mpinda yoke vave papa me kwenda me kwa mbisi ngene kwiso na koma camarade bako ya mbote donc il faut que ça l'avant pour bénéficier yango to soutenir Fatih Beton na oba sali lelo soki na zana vie c'est grâce na bango yango nazo senga maman nazo senga mama na sengi ndaku te na sengi mutuka te bato ebele bazondima te ke na komi bien nalingaki na bunda nde na edingo na sengi osepelisa peuple congolais bengelanga Golbert epo atikala kaka na prise moko ya libumu mais tomaîtrise yango comme ça na kolalisa ye maman merci 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 peuple congolais on a zongi
Tala, donc Yann Mossi, Yeyo a profité. Mamounou mou méprisé, Mamounou mou méprisé, Mamounou mou mébelouké, Moutile moulale, est-ce que mon camarade a bougé à l'occasion? Bien, merci. On peut encore péter je crois qu'il a enlevé l'essentiel, il a sonaillé. Et vous avez compris l'émotion qu'il a envahi à un moment. C'est par rapport à la douleur, par rapport à ce qu'il a vécu. Je crois que nombreux dans la salle ont partagé le même sentiment. C'est humain. Nous sommes prêts à recevoir ma question d'Abino. Dans les gars, en français. Et ça échange. Il y a Dino Presse dans l'artiste. Tant pis pour ça, quand on aura des questions, vous me l'avez indiqué, tous à la consigne et tous circonscrire dans le épisode aujourd'hui. Donc, les a plus pour remercier même la délégation d'Afrique du Sud, je me permets de le faire parce que dans mon scène ce rapport, la communauté congolaise d'Afrique du Sud et Mbakémien, principalement le docteur Songabaou, Gadreye, dans mon anaïe, le fils et grand frère Lambert, qui est Patrick Mungenzi, et à travers ces échanges, remerciement à Bango, Kombo et artiste Nyoso. Oboyebi, Shimat Kalend, na Kombo ya Kokodioko. Donc, Azaki malade ndio muna na émission, na réseaux sociaux, lelo azana ndaku, na bana na ye, na famille na ye, abimaki déjà na CNPP et pas Wapi Fondation Denis Nyakeru etinda qui est pour un traitement, lelo Kokodioko aza nandaku a se rétablir. Donc, Yann Dimos a témoigné mingi sérieux. Comment fort Nino Yosalaki pour naïe une voie fondation. Quelque part là, nazomona affinité bondeko. Où ils ont mingi yona Yann Dimos. Hein? Azalaka puis bozalaka. Est-ce que fort wana yo sali pour naïe ce que zalaki artiste génération au bazo ya lelo. Baza pe membre basa filia ki pe na NTPC. Est-ce que nga ko sala pe fort yango ndengo sali na ndimo se ngo sala ngo pe na bango pour ezalate des points des mesures parce que le bama mingi. C'est comme si na répondre directement. Bon, deuxième petite question par rapport à Yann Dimos, il est guéri, il est rétabli mais public fan naïe. Bazo zelaye na scène bazo zelete Yann Dimos basali so do le pango to mutuka to bundana Goldberg. Là, Eza pour attester effectivement que oui, il est guéri, Nenga lobby yango, mais la fan bazo la ming retourner na scène. Parce que la fan base la ning, parce que tu bien dans le groupe naïe et lembo. A kozonga na scène quand et puis ndenge ning. Na groupe naïe na ndenge ning ba tout base le laïe par rapport ya yaye en tant qu'artiste na niveau scène. Bien, merci par rapport à la question nanga obenyango muke meza munene. Et bongaki ba comédien baza bénéficiaire et assurance médicale et ma Denise peut-être ba témoigner. Na salaka même effort pour tout le monde. Naza disponible pour na comédien nyonso. Même baza libanda na bazo ba carte té. Na ba problème sousou où ezaka ngande funa pesa réponse ba yebi ona salaka. Ce n'est pas par rapport à affinité nganaye, c'est par rapport à disponibilité nanga et par rapport à fonctionnement et association à NTPC pour tout le monde. Ya nanga bazali jeune musus parce que salon moto mère bip bisonoso non tout le monde toute génération ce que zaï que na pesa ko rapport ya mutunyo so les gars paranga wazna souci au monde que to servir tout le monde. Pour la deuxième question, ouais, mais merci Esaïe. Retour sur scène. Na évité à partir d'Afrique du Sud. Pour groupe nanga ezo que évoluer au moni tozalaki peut-être chaîne tozo leka. Oye bien monter ba yebsinga Afrika batikala kozwa contact na sima. Tawando leka na digital après na comme na Congo web
yo moko yebi ba chaîne na biso ba yokela biso ba artiste mawate et comment il faut ko futa eta nazalaki nango moyen en tout cas na futa ka $500 ou ba senga biso par mois ezalaki te sans sponsor yango sur scène donc nazo zonga nanga omonanga et d'ailleurs nazo leka déjà na bando tinda ba image à partir d'Afrique du Sud pour na vivre makambo belé kuna ya bien il faut na tiango en pratique ya omoni des chefs de l'état zo pesa même toyoki ba bourgmestre bazo so ba mbongo faut basala ba déplacement batala o ezo passer na ba pays mususu pour na fandi na Afrique du Sud biloko na moni kuna nano eloko liboso na mona salito ezawa na tikali komona ngokuna te na tikali komona garage na balabala te na tikali komona bazo teka biteka teka na balabala te biloko wana na chango malgré na kende pona maladi mais tozui pe loko ya koteya ba population na biso donc pona wana kobanga te biso toliaka na musala na biso eso na fandi na salaire mususu. Ok. Merci. Nous donnons la parole à Nicolette Lelo. Merci beaucoup, Nicolette de l'antenne A. Nanga motuna nanga pas président Yendi Moussi. Dernièrement quand on s'est émission nous baki aux adhérés des affiliés na NTPC. Mais tout le monde NTPC est honoré par rapport à retour na yo. Na invité au s'affilier penza au côté au super carte aux alaka libanda pour ce problème ndi ba ko intervenir. Ok, merci. Lelo ndeko nanga kutu na toyaki na matanga papa omoni hero nazala malade na bando linga kokoma place de tellement na kondaki Petro vraiment mes condoléances nazala quitté pona nini problème ya ko s'affilier nga nazala temps quoi s'affilier nazala déjà membre na kati association 4. Est-ce qu'on a tambola nango po mona ke nazana ka oui toko sale émission touro na ola so carte yango. Merci. Après Nicolette Lelo nous donnons la parole à question nanga ezali mingi epa ya Yandi Mosi. Yandi Mosi to mona ka boza ko poster ba photo belé na Chaka Congo et puis na ba dire na yo lobi ke j'ai accompagné un hôpital na SMK na Chaka Congo. Ok, mais nazolo bata nazolo ba, alors ba que non bitambola tambola. Beto yebi azolo ba si Chaka Congo. Dans la moni pe a o tiko ta Congo Chaka Congo. A tant que to monaki, ozala ki vraiment chaque fois na Chaka Congo. To ebité boweli nini na Chaka Congo. Parce que bando bandi o te Congo Chaka Congo. Donc comme nanga komeza ya mwana tangi kombo Chaka Congo te kokenanga ya suka na SMK na benga ifale na kendo zwa réponse na sala ke examen ifale na zwa réponse na kende na ye ezalaki lundi mbule ezobeta ya lobia ya ni mosi kita kota ngana ke parke mutuka na kiti na bando kende malembe omoni na semgeza mwa ngombo zo kota yenzo kazui téléphone azo filmer ngai na koti après olia landanga non a longwe akena na Palm Beach te na Palm Beach te na gare na nini place ba mamba te ka bilamba na nini na baoba à côté na baoba azo sala émission na journaliste mo ya mwasi nga na koti docteur abenginga pour apesa nga suite na mona appel ya DG ya DGI abenga Noël
aux hospitalisés na SMK depuis quand? Ngalobi non nazwi kozwande suite ya examen na salaki. Abi oye kozwa nini? Abi kaka sikoza na nani? Ngabi non ndenge naza boye nazanga moko. Abi nani autobenga nga sikoyo? Shaka Congo. Ebisinga oza grave naza wapi basengi $3000 comme ça na pesa ye aya kofuta. Ngalobi mokonzi omonde tokanga ba miyibi. Abi asakana nanga te. Ayebi ndenge nga na yebana na yo. Et puis nga pe na kamwe soki wana problème yo mutoko benga nga. Et puis numéro nanga azwi omonde na bando kota na hôpital na tikeli bango ba téléphone. Nsoka na répertoire nanga asi azwi numéro ya mokonzi. Na bimi na zwi suite na zongi na bengi nga mino na silisi aye azwinga na pusani aninga démarrer nga na lobi Shaka Congo ozwi numéro ya Abdon wapi abe non jour Kokodioko abelaki yango na kendeki na bureau nga bureau nezala wapi o kota ya bit nga bi o yaza na DGI na kota bit donc nzoka okuyaka ba numéro nanga et pour sengi $3000 ndenge nini na ebisenga lobi tala Shaka Congo na zamandiante wana mutu nanga donc yo sala ka boy et puis koma kisoki ayena ndaku banazo ebisa bino kresi ya ngoyo omona banda ofanda mingi libanda tellement étouffement nini omona lali nanga na kiti soka yena jeep na ye a parquer asalo ndire mutu alali nzoka zozwa mga image azotinda lobitala botala ndenga alali nzala donc azawa bazo souffrir na famille na nini komona bato bazo benga ye musi vraiment pesa numéro soki osoki mutu asengi numéro nanga abi tala ndenga pandi atambola lisusu tana numéro nanga donc Shaka Congo à part il y a des fao alembongo belé na mukongo nanga soko mona tangi kombo na yete nga lobia ngwawa akolanda be mission yo. C'est un voleur. Artiste en danger na ye ya kimuyibi ya bebi tsaka réputation na biso. A bebi sina réputation famille nanga, grand frère nanga, asa cadre auto zo pension. Aso me ko manquer grand frère nanga. Atoloba na bato lobi yaya yandi mosi se akufa ikala na Afrique du Sud. Azo ka soni ko kenozwa ebembe na ye. Yango moni mon frère soki na tangi kombo ya Shaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya des fao na yoki azoloba et ne répondez pas à la téléphone ngana voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc on mona ke escroc et le mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era ya kao batuna ye Shaka Congo lobi na yebi yete ake somba kwanga munene na bakongo ya kocha okolo kwanga. C'est un voleur ngana lobi yango na yebi ke bakonzi ba yambaka ye mais c'est un voleur. Merci. Principe parce que les autres la publicité au moins la groupe parce que c'est la baya pour la théâtre les autres opinions sont pas les là topé au baboya topé ça un nombre limité on peut ça la et puis la présent ma sous les lots ça veut dire la question pour les côtés mais il y a une carte comment la papa la mission de monsieur de toi a témoignage vivant profiter parce que tu vas assister à binomie au moins la qui comme nous a fini de vivre papa la mission de monsieur de témoignage au moins il est là qui dit mais ça fait bien au senga nini ba comédien mususu oyo lobby ezalate ke ba problème ezalaka par rapport au kutanaka to pe ba créer la buzz pour limiter les rapports ba publicité comme les amis président. Bien, merci. Condition nini pona ko
pour bénéficier à l'assurance médicale, c'est ça? Non. D'abord, la première condition, où est naturel, Zala artiste comédien. Il y a le gosso. Il y a mis balé, Zala na quatre structures. Mais où est-ce que ce n'est pas donné à tous les comédiens. Je m'explique. Tango, Maman Denise Nyakero Tshisekedi a pensé qu'on soit chargé de santé à comédien à Bandaki Bosso na Mikolo. Mikolo abi salon, on a génération Salongo. Génération Salongo, Bangoy. Ba Mama Pembele, Kobaza Wate, ba Papa Ntsakala, c'est ça la génération Salongo. Oyo, Basali Moussala na même période ou des périodes voisines na groupe Salongo. Donc baza ba membre groupe Salongo te, mais Basali Moussala, baza baninga bambula na groupe Salongo. Bangonde batu bosonga ou na sekane mama. Ozo protéger génération en voie d'extinction. Donc, ce que te protéger, beaucoup aussi là. Donc, il y a un moment que d'abord Mikolo, après, il faut associer na jeune Oyo, Oumel dans Moussala Oyo. On besoin théâtre, pas le cola à Kota Leka, mais comme Moussala Naye. Et ça, jeune, ça déjà 15, 20, 30 ans, na 4 Moussala Moussala théâtre. Beaucoup de monde a bango. Alors, créer ma troupe, oui, créer ma troupe, c'est bon. Parce que Congo a une culture vaste. Créer ma troupe, mais il faut s'affirmer. Il faut la preuve. Pas parce que vous avez pire petit angaloufar, vous avez un théâtre que vous retrouvez bénéficiaire. Non. Il faut zala. Au sala kango lokola maman kolo. Asala kamusala wana kaka. Tango ofango ye, bokomona bango wana bazali. Et j'en ai certains grands noms. Peut-être Bazala qui présentait Nambo Kande Bazouaka voyage, Barataki, pour payer ça va donner na leur wana. Tozo militer pour bango se retrouver. Et na ba jeune bandi, ba yikampiko na musala. Bénéfice à musala et pour ya lelo té. Oui ba chance belé bazali, mais ko yikampiko na musala, ba kola ba komela pe lo kola ba mama o ko ba papa oyo. Pour te bazoa bénéfice à Moussa. Ce qui est premier uni, conseiller tant que papa, il y a un comédien belé, dans un moment où parce que dans un témoignage, conseil au groupe ça va. Non, mais je crois que dans l'association Nabiso Tolobaka, l'unité rend fort et fait vaincre. Nabo moko bokozala makasi pe bokolonga mais bokolonga na makambo belé même quand il y a des problèmes. Nous avons eu beaucoup de problèmes depuis Tobanda mais ba problème même ce que vous me dit on s'arrange entre biso pour que si là ce qui fait que biso le maître Lomba autour loba que na ba discipline artistique tozaline de rare au Bazali quand même bazo ça l'effort pour que ba meka s'organiser malgré ba difficulté ba meka kozalaka ensemble. Vous ne verrez pas ce que nous faisons dans la discipline mususu hein. Beaucoup nous coûte les musiciens ba kozala ba sculpteur ba nan ce que ba nan wana tout mais biso malgré ba star na biso ba botami mais nous faisons un effort pour que tout ça là un peu élongo. Si nous nous retrouvons ici, c'est le mercredi que vendredi, nous allons à l'aéroport à 0h30. Moi je suis rentré à la maison à 1h30. Mais n'a qu'occupé qu'on jouer au faux malade. Bah, tu vas comprendre tout ça. Nous, on a un certain âge. Non, il y a tout ça. Bon, Nani secrétaire général, que je suis malade, tout ça. Mais je sais ce que représente la présence de Masumu na ba occasion ya boye ndenge motuko lobawana point focal na biso maître Lombe na makambo Italie santé na biso tout. Nous sommes toujours ensemble et c'est hier encore ce que Azo s'est rappelé que na liste na biso actualisée ya ba comédien nyonso baza membre il faudrait do salanango
pour que peut-être bana peut surveiller ka ndenge nini ezako kenele parce que il faut mettre un peu de l'ordre na makamunyo tout ça là wana ba erreur ba nini koki ko ça nango mais nous faisons un effort je vous assure que d'ailleurs même quand on a un aéroport je termine par là les gens bazo mais masum de prendre boye yeli makamususu be yani mos parce que pona bango bazomona pona bango bazomona neti kaka neti or biso eza neti te eza lokola bazomona merci Continuons. Tika. Composé seulement des artistes comédiens qui vont chanter na ba mélodie en couleur. Bakoya tendenge to sala kawana oh mankenda kufi boya na studio oh ya ko sala fo amutunyo sake ah kenda ndenge wana sotango bokoyoka le 27 mars wana soki oyebi ba ntokolo ah yo keso antoko so bango bango mais yo potala ki bien te mais quand wana pomba te wana nante wana oh ce sont des artistes comédiens d'autres ont organisé loko moko ya makasi tant que zo longwa awa tozo kende na njili okutana na ba comité ya njili a TPC Chango parce que samedi oyo bozoka bino bolo balaka vibembe mais tozo sala pe conseil na nzambe fo asali sabiso makamone yakate samedi oyo boyoka bino bato ba caméra samedi na 10h tozo na culte d'action de grâce ya ba artiste comédien et pas ya collègue na biso mais ye azisu ngenge na ndenge ya kosambela pasteur de la foi ye muta ko célébrer culte d'action de grâce Ponzambe abattre la biso. Bonjour, a déjà ndenge azosala. Na papa yani mo cela veut dire que nous a déjà na 4 mais akoba yango lisusu. Et dimanche nous tozala na match na G10 mutualité moko ya ba artiste comédien ba 10 troupes basangi sama bazana mutualité na bango po bango nyonso balingi basala entrer na kati ya ANTPC après avoir observé ndenge toza kosala wana. Voilà un peu pour vous dire que on est ensemble, voilà. La justice, il faut avoir l'intérêt. Il faut avoir l'intérêt. Parmi les conditions, qualité, tout intérêt, où ils ont fondé. Moto fingami, les gens qui ont gagné, moi c'est na yona, mobile mususu. Yo voisin comme de le funda. Yo non côté de le funda. Kaka le conjoint lésé, kolo moi c'est pour le mobile, yé kaka mo do funda. Oh non, moi ça vient dans la culture de Makang, au Gefunda. Tu n'as pas qualité à funda. La personne va viser l'injure. Mais dans le cadre de l'association, nous dénonçons ce comportement. Nous dénonçons avec véhémence le comportement de Bongo aux prophètes. Je crois qu'il y a une déontologie communicationnelle. Oh, c'est un message. Il y a une déontologie. Il faut passer un message. Ce n'est pas l'exposé fille à Moutou. Vrai ou faux, à la place du marché, il y a des conséquences qui doivent en découler. Mais seule la personne lésée, Moutaza, la première qui a pu initier action quelconque. Actuana, Oyo, Sali. Baksani papa na oyo Yandi Mos alobi. Merci beaucoup mon fils. Na mutuna na yo. Merci mon fils na mutuna na yo. Esengo ezali makasi na yo fe ozana esengo mwana na ngai. Parce que yo ko linga lelo yo ba biso papa na yo azana koma. Ke tout monaka. Tobelisa. Papa azana koma. Kanzol bali susté. Biso sur boko na litam. Koma. Oyo na tongo babisi oke asenga kimai oyo ka ndenge ni oyo ka kesengo no mais alors tokosala kaka esengo wana nzambe azwangisi biso Yandi Mos po makoki ezalaki po te Yandi Mos akende na kati hôpital ya minene na ndenge wana mosika na mboka ye moko s'il vous plaît aza tala mwasi na ye te ni wana na ye te garde malade te akei nzambe azongeli biso tobeti bravo nzambe azwa lokumu topesi merci na mwasi ya mbekolo mama Denise Diakero Tshisekedi lokola azwa bacomédie apesa bango carte wana papa eza ndenge nini tokendeke na hôpital wana opesi ka carte nete bana basimbi bakamera na bango boye batali kombo na yo batali seke osalaka
esili osengi batuni ozokanda nini nazoyoka boye batuni pas spécialiste c'est l'examen eloko na loboko te examen docteur apesi examen apesi résultat bapesi bakisi ezala lokola kokasa bato ese batangi makambo malamu bakisi ebelebele bona melango ndenge ngai moko ozobanga bakisi bapesi bakisi nyonso ya malali ozala yango soki munganga monike te oyo ekoki mpona biso baévacue bayebisi fondation baévacue oyo nzambe mokonzi lelo oyo mama asali lelo tomoni preuve na biso na nzambe mokonzi à travers mama Denise Nakelo Tshisekedi lelo ya ndimosi azongi tosepeli mpo akozonga na mosala na ye oyo basi bakufa toremplace bango ebala akufa toremplace ye te mopepa akufa toremplace ye te monoko akufa remplace aza te tokufeli shako remplace aza te tokufeli shaba remplace aza te nindondo remplace bonsodo tokoremplace yandi mosi mutu azaka na dona ye eza lokola pe lelo ngai nazaka dona ngai kosala mosala nazana principe la ngai ya mosala telo so nza babia to mulimo bipendo muso ko yate photocopie yokanaka ezalaka nde moko na originalité mon fils kona la pongite originalité kala original bipendo atikala bipendo kunga la salaka mutu muso ko kosala ngote ngana zaka ne improvisation na ndenge na ngai vous comprenez nga donc tokumisa nzambe ke toke na munganga tozonga et que ça les 5 maman comédie belé par rapport ba zope ba carte mais ba ngoke zo traitement mais sous pe bazalaka na posa ba ya kozwa maintenant nous ba comme na ekotate mais sous kutu ba mona kana ko ba ventir message no pesa ko ba artiste comédien nyos onyo so mon eza santé na yo babi santé n'est pas de prix soko oza na carte oli ko kendete donc il faut oza ou bien ozo pas nzambe ou bien ozo pas satan vous comprenez bien vous allez prendre nzambe vous pas ça parce que ce que ce que nous kosambela nzambe pour nzambe battre la biso nzambe apesa biso bomo ya molai mais ce que le bazo biso za na malade yo zo kendete donc vous allez sikana no zali wana etali bango etali ngai to wana kopesa ebili na kopesa réponse etali bango ba ebesika bazali ba ebesika bomba nzoto na bango ne biso to bomba nzoto na biso na Christ mokonzi wana les rois de bangai les rois des rois et video mukulu wa bango video mukulu wa pesa katala kati yo soko za na sikana yo tapi ko balimba ya papa lombe asapesi réponse wana bandakala zala artiste comédien ko ya po bebisa biso musalati tabi so bezo ko beba mpaka tozaka na musala wana tozaka na musala wana na biso zaki bana mike osa musala mele binu bosa musala musanti bena mwa bo polo mwa respect mo kozalaki amata ujuzo mona bana bina basho ba elelo yo bazo wana mama bino osapa bosala nini liko bosangisa bana wana loko ni bozotike pa bana wana mama babotaka mwana me botaka motema te babotaka mwana me babotaka motema te éducation utaka na base biso toza ba spécial te oso to bana ko batata na biso baba na biso to betaki bona mama te to bakina mama eloko nini yango te toza kolanda mwana tambola nzela malamu mwana kuiba eloko ya moninga te mwana okosala moninga likambo te mwana kotala moninga pamba na songa misapi te tala lelo éducation ya biso tozwa ya tozwa kontona kaza mosala na biso te lelo soki bamba baza koya kolakisa bilamba kolakisa ke ngala naza boye naza monene naza pembe naza boye wana etali ngai te wana eza bango mais na lobi éducation eutaka na base ezali tata na mama oyo apesa biso toni soki oyokeli ye okozala bomoyo bona ye jeudi au sujet de notre au sénateur de la commune congolaise. Merci beaucoup. Merci cher. info@mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavuli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.